Par des négociations pacifiques et amicales nous réjouissent profondément. La Belgique a compris les prix que nous attachons à notre liberté et à notre dignité humaine. Incroyable mais vrai, depuis accession na yango na souveraineté nationale et internationale na 1960, République démocratique du Congo nanu akoma na niveau odoté. Enfin, volonté politique du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, exprimée lors de la dernière session de l'Assemblée générale des Nations Unies na New York, les États-Unis d'Amérique et Outi Kokokisama. À travers correspondance moko, ambassade de République ya Burundi, Endimi ko retiré candidature na ye lokola membre non permanent ya Conseil de sécurité ya Nations Unies pour la période ya 2026-2027 na profit ya République démocratique du Congo. Et loko ezali ko démontrer une fois de plus force et puissance ya diplomatie agissante ya mokonzi ya mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oyo azali ko continuer ko buka bakal pe ba barrière nyonso bachela mboka na biso République démocratique du Congo na ba niveau nyonso. Tala na lobaka yango tangu nyonso butu moike nanu mboka na biso République démocratique du Congo tozwa mokonzi ya boyete. Avec Fachi, Congo ekozala émergent, plus émergent même. RDC et Eloko Makasi, Félix Antoine Tshisekedi, Mukwantombolo, Fachi, béton na béton, Siama na ngwende na yo. Eokani! Cessation sans condition du soutien de l'armée rwandaise à ce groupe terroriste